La grève demeurera aussi longtemps qu'une solution ne sera pas trouvée. Nous ne disons pas que la solution doit se retrouver à la hauteur de ce qui a été, mais une solution soit trouvée. Mais s'il n'y a pas de solution, si c'est le statu quo qui demeure, la grève prendra aussi la forme du statu quo. C'est comme ça. Bandeko baoyo baza kolanda biso bamoni baoyo basengeli na musala ya esambiselo bango lelo batiki musala po ete oya bango mokonzi atindaki maloba to mikanda ya koloba ke baevanso basalaka musala ya bokambami bafutama na lolenge boyi ere kokoma na basengeli bandeko ya tolo babango ya gouvernement balandi mikanda oyo bakonzi na biso basengelaki efuteli ya biso ezala baboyi yango tolobi mpona bongo biso tozali oyo babengi na monoko ya lifalancé pouvoir bango pe baza pouvoir tomoni ke indépendance oyo ebengami ya magistrature ekoki kosimba te soki mutu oyo aza kosala mosala wana ya kosambisa efuteli na ye to lifuta na ye eza moke makasi yango tolobi mbala na mbala toyokelaka bakonzi mbala toza koyokela bango siko tolobi te toye komona ke bango pe bazoyokela biso te yango tolobi na nyonso basengi biso tosalaka me oyo biso basalaka te na lelo soki totelemi ezali po ete oyo bakonzi na biso na lingomba ya conseil supérieur na magistrature bakambaki po na biso esalema oyo bayembula matari tosengi na bango makambo manso makomamaki na mukanda ya oyo bakonzi na biso ya conseil supérieur ya magistrature na nzela ya kofuta biso ekokisama soki ekokisami te biso pe nzela ya kozonga esambiselo ekozala te ya mibale mpako oyo bakati biso tondimi tokoki koboya mpako te po tozali basali ya mbulamatari me mpako ndenge bakateli biso esengeli bongo te yango tosengi na bango bakitisa na bisika oyo biso tokoki kofutela mpako ina soki bakitisi te na bisika oyo mibeko epesi biso mpona tofuta mpako ina biso pe tokondima lisusu te yango tolobi soki batikali kaka bongo biso pe na nzela ya kofunda bango tokofunda bango na koyiba musolo ya bayo bazali na misala ya kosambisa bandeko na bango oyo bazali na bango lokola toloba banationaux nde yango mpona makambo mabale mana totelemisi misala tolobi tokosala misala te pona lifuta na biso ndenge lobami na mikanda ya biso ya conseil supérieur na magistrature soki ekokisami te tokosala misala te ya mibale oyo pako place oyo bazoeli biso ekomami bongo te na mibeko bazwa pako lokola lolenge oyo bazoeli bazongisa biso na bisika oyo tosuto esengeli tofuta mpako yango wana tu nakoki koloba na etando te tozali boni oyo nayebi toleki koto ebele tokoki kozala ta koto minei ya baoyo basambisaka ezali kaka oyo toza kosala kaka awa na mboka monene ya Kisasa te ezali mboka toloba Kongo mobimba tovandisi totelemisi misala kobanda lelo totelemisi misala. Merci.
Demain, nous avons ici le plan d'action parce que nous allons déposer notre plainte au niveau des autorités. Alors, ça sera comme ça que ça va se faire. Demain à quelle heure? Bon, aux mêmes heures, hein? Aux mêmes heures. Mais ce sera à l'esplanade là-bas. Ok. Kendall a parlé de la nation, le gouvernement antérieur, ou l'équipe plutôt, il y a l'ancien président. Kendall a un ministère, nous sommes travaillant à Bango, et Zalaka Bobandi mouvement, pour suspendre, pour couper Sabino. Plus grave encore, il y a encore cette fois-ci. Pendant que nous sommes en janvier, après cité, il y a encore pour soutirer un impôt. L'équipe même de 3% qui est à 15%. Maman, non bon. Est-ce que vous ne croyez pas que les magistrats ont quand même le gouvernement, les fonctionnaires, les policiers, tout ça, ils ont besoin de salaire, ils ont matin. Au bino besoin, on a pas insuffisant papa. Maman, vous avez besoin de Zouaka? Combien? Besoin de Zouaka? Kende ngapona yebisayo kende tuna ministre de justice le tout dernier des magistrats quoi combien bolanda ka yango l'ancien chef de l'état loba ki le tout dernier des magistrats azoka 1670 $. Ti le loti bakei petit kalo zombongo na te ni la moitié en bongo wana devinez maintenant là ni la moitié ngayo na yebisayo la tikalo mona ta rami ya papier duplicateur télé plus magistrat pour na travailler on a les combien de mortels hein papa maman mon papa on a réclamer vraiment dozo réclamer salaire tableau bareni to pesa ki la constitution et le yebisa biso boye likunzi ya moka le conseil supérieur de la magistrature a préparé budget na ye a kotinda a préparé ni na ya kotinda na gouvernement a kozwa yango a insérer yango na budget et yo disenga discussion te si je ne m'abuse président article 147 ya constitution si je ne m'abuse pas mais batindi yango le président du conseil supérieur de la magistrature atindi yango na gouvernement actuel pas le premier ministre va exécuter yango te là ba quand même se blaquer à un moment donné avec nous. Nous sommes un pouvoir. Bissot a pouvoir, même le gouvernement a pouvoir. Bissot nous sommes un pouvoir. Nous sommes des fonctionnaires d'un statut particulier. Nous ne sommes pas comme tout autre fonctionnaire. Nous avons les statuts particuliers. On doit nous traiter comme tels. Banda catégorie 4, Tina Seao, c'est grave. Nous sommes quand même sonnés à côté de ça. Voilà, si on est besoin de grève, nous sommes audience. Nous sommes ça la matin. Nous sommes ça la matin. Magistrat Mokota Okota. Mais Bissot est à procès à osala mate magistrat moko ta osala esala mate osala mate osala dossier ekoévoluer ntango bakopesa biso mbongo na biso nde bamagistrat ozomona nyonso bazomona mosala mbongo eza te mosala eza te. Bon, moi, je suis le chef de l'État et de magistrat. Fachi, vous avez fait le banalinga. Vous avez fait le banalinga. Vous avez fait le banalinga. Vous avez fait le salaire. Vous avez fait le salaire. Demain, beaucoup de gens ont fait le salaire. Vous avez respecté le tableau barémique. Vous avez fait le tableau barémique. L'objet n'a pas fait le salaire. Mais ce que j'ai fait, pour continuer, attends 3 mois, 4 mois, on s'est préparé. Pendant 11 ans durant. 11 ans durant, promesse sur promesse. Donc, nous avons magistrat, nous avons fait la Moussala, sans qu'il y ait un bon. Merci beaucoup. Je vous en prie, maman. D'accord. Nous allons déposer la plainte au parquet près de la Cour constitutionnelle contre le ministre du budget et le ministre des Finances. Une fois on connaît augmenter les barèmes salariales, qu'est-ce que vous proposez? Si on augmente le barème salarial, non, si nous les touchons, pas seulement nous les touchons, parce qu'on a eu des promesses, plusieurs promesses durant 11 ans, rien n'a été exécuté. Si nous recevons le barème, on exécute le barème salarial de magistrats proposé par le Conseil supérieur de la magistrature, on reprend le travail. Si cela n'est pas exécuté, nous restons à la maison.
on va poursuivre avec la grève. Mais vous ne trouvez pas que vous faites souffrir d'une part la population? Madame, avec 11 ans direct que nous souffrons par des promesses fallacieuses, nous ne souffrons pas. Pour quitter ici Kinshasa pour aller à l'Équateur, quand on m'affecte, je me débrouille pour arriver là. On me donne ni l'argent des frais d'installation, ni le frais pour arriver à l'intérieur. Nos collègues qui couvrent les audiences à l'intérieur, vous prenez des fois la pirogue. Combien de magistrats sont morts pour aller exécuter le service de l'État? Madame, nous ne pouvons pas commencer à céder des choses comme ça. Nous ne travaillons pas seulement pour les politiciens, on doit nous donner notre argent. Si on exécute les barèmes proposés par le Conseil supérieur des magistrats, madame, demain nous reprenons les travaux. Sans cela, on ne reprend pas les travaux. Merci. Je vous en prie, madame. Camarade. Négociation, c'est une négociation on fait ce sont bons, pour respecter Barret. Ça va. C'est toi, hein? Est-ce que... En fait, tout awa pour na grève ya ba magistrat oyo wapi bazo revendiquer ba droit na bango, bazo revendiquer prime na bango pe salaire na bango. Donc pour na bango lobby ba ko kende ko déposer memo ba ko kende ko déposer plutôt une plainte, ba ko porter plainte lobby en vue que Makambaza on peut ça se réaliser parce que jusque là si l'État a réalisé au bango balingi. Donc dossier nyonso o eza na kati ya palais de justice awa et ils ont su traiter parce que ba magistrat bazo salaté, c'est ça. Oui, dossier nyonso o eza traité awa en principe il faudrait que ils allaient traiter awa et que allaient traiter ils en ont sur soi par rapport à oyo ba magistrat balingi parce que ba magistrat ne ba katara makambo ba magistrat ne bango ne faut ba loba suka na ba problème pour ba kana pas na bango. Donc d'où c'est seulement si ba futamité makambo pe revendre ka. Voilà, donc si je comprends bien bandeko nyonso bana ba problème ba fana ba na bandako.
Ouais, parce que les lots battent belé, il y a pasteur Moïse Mbié, mais c'est comme si ils n'ont pas au rendez-vous. Bah, par rapport à procès à pasteur Moïse Mbié, attendons voir si à 13h, ce qui peut causer là. Mais on dit que là. Avec la grève, il y a des magistrats, on dit que là. À moins que Moïse Mbié, tout le collège, il y a des avocats, il y a la grève, il y a des là. Pour ne pas plutôt que tout le monde a un mais la grève, il y a des médecins juste pour servir. Pour déjà métier. Habiter, le roi de la maison pour servir. Pour servir, peut-être que bon peut se pencher le coup là, frère na bango, Merci beaucoup. C'est là au bureau, non? Elle est dans le bureau, c'est ma actualité, elle est grave.